Shalom, nous sommes dans notre émission Jésus-Christ plein de vie. Et ça, c'est notre dernière soirée ou notre nuit de prière. Nous allons clôturer et nous allons vaquer dans nos occupations actuelles. La raison félicité, nous connaissons surtout pour respecter 3 journées au lot. Il y a jeune prière, mais il y a une facilité. Alors, ce qu'on a dans Jean 15, Jésus a dit, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle plus serviteur, mais vous êtes devenus mes amis. Comme une intimité. Si vous êtes gêné pour vous prier, ou comme on a intimité dans l'ensemble, comme amis ensemble, avant de nous révéler le secret. Et ce qu'on a dit au monde qui Moto Oyo a eu corps mystique. Après prière, jeûne et prière, aux corps mystique, où ils allaient ni sang, ni maï la kati. Nous autres, on a eu moins d'amis. Alors là, nous retrouvons ça là, il y a eu pour encourager, nous avons fait la moko à Kelaki, ou à la Maguibiso. Résultat peut-être que vous avez automatique, que vous avez ticotacté, mais vous avez un processus. Ou vous avez un conduit casse, si place à comment d'amour. Ou vous avez un conduit, mon sous par rapport à la circonstance, mais collègues ou ya au monde. Au monde qui bat l'autre, vous avez l'autre. Et là, ça m'a sauté, le caractère, ça m'a sauté. Déjà, moi, battebilé, bengi, puis témoigner, tout comme si nous avons. En fait, tout ça, la tête pour témoigner, n'engue, toujours comme on est commis à la mode. Nous sommes à Koufa, à la Moki, Noki, si, 5e bureau, à Satan, Bini, 11e bureau, 10e, Makamou, à Satan, Bini, bazo témoigner. Ngai, à tout cas, on a eu les paroles de Dieu, na yo témoignage à sa santé, il y a moi, sa santé, parce que la Bible, les autres, ça a déjà Makamou, surtout. Alors, toujours nous temps dans Ézéchiel 9, 4 et 10, Ézéchiel 9, 4 et 10, c'est là-bas. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adresse aux autres à ma présence et dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappèrent et que j'ai resté encore, j'ai tombé sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur éternel, détruis tout ce qui reste d'Israël en répandant la fureur sur Israël. Il me répondit, t'inquiète. L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je ferai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je serai retombé leurs œuvres sur leur tête. Amen. Ah, la Bible, Jésus a dit, à quoi faire retomber ma belle abango sur la bango, tout simplement parce que tant aux autres gênés, aux autres priés, alors nous devons tout marqué à Jésus comme nous parce que dans Katia Moutou, dans le sens grave, nous avons parlé sur la marque de la bête et nous avons parlé sur la marque de Jésus. Parce que les spécialistes et les satanistes, les travailleurs à Satan, parlent sur le Satan, sur comme dit Satan pour Salabino, mais moi, dans le sens à vous révéler bino, mystère à l'ange, le sang de Jésus, puissance na combo Jésus et au moment de makambo salam. Alors awa balobi soko yambi Jésus au genou au prier nzamba kotia so wana
So comme na soana au moment na 2 Corinthiens 6 17 à 18 par au comme na caractère. Parce qu'un chrétien c'est celui qui a des caractères. Un chrétien adam mutu oyo azotala nano lola, azotala te mokili. Parce que biso ba chrétien rendez-vous à mon nzamba pesi biso oui, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Donc un vrai chrétien atala na mapambolité, matala na rendez-vous à lola. Soka rani lola admettons lelo papa na bino alinga bo mingi oza na 10 ans apesi o voiture wana ekoboma yo mais soki papa na bino apatiente na 22 ans apesi o voiture okokoma majeur okoyeba deja ndenge nini ya koutilize voiture ndenge mona nzambe biloko ebele tozosenga ye azopesa biso appétit fe malembe parce que azobatela biso azolinga te ebrile biso. Alors na jeune priere oyo togenaki ya kolia kaka bafui na nyonso ezali kokotisa bonzambe ya nzambe kati na biso makila ya Yesu oyo etangaki na Golgotha purifier corps âme esprit na yo makila ya Yesu likolo ya Congo na poso te ke émission oyo to ba émission oyo ezobouleverser monde ya ténèbres moyen te. Combien de fois nazala attaqué, combien de fois monde de ténèbres batindeli nga même basi balinganga so na bola musu ba incompréhension va créer témoignage à mabe parce que ceux qui yo ozo sala nzamba so la otinda c'est moko ne ba bengana même l'église pour azabo sa na église wana ba ngosé na mobali moko ya mwasi église wana mais ayo kokota neti ba détruire réputation na ngani place heureusement na zaki na inspiration nzamba esena na yebi ndenge na télémeli bango pe makambo aussi. Donc somo ozo sala nzamba solo okozwa nani oyo signe ya nzambe a marque ya nzambe Satan a rebondisa yo nzambe a reprotéger yo. Alors na ba jeune na biso la prière nde tosali elaki mpo nzambe afongola biso baporte nzambe apambola biso afin ke baplan nyonso ya monde de ténèbres na bomoi na biso ezala nul sans effet afin ke toyeba kosala choix afin ke makila ma Yesu protéger biso bana na biso baparent na biso na bandako na biso feti oyo tozokota ti tokende bima toyoka accident te toyoka kufa te toyoka maladi te. Et puis nazopeta fete nalobi yango bien le 25 décembre ezali fete ya roi soleil fete ya basataniste mwana na nzambe solo Yesu abotama pe le 25 décembre te parce que soki Yesu abotamaki na décembre akobotama te mais akufa parce que ezalaki na hiver tanga bien na lik bien na Matthieu bazopesa bino ke tango ba ange bake ota étoile ezali likolo étoile ezali likolo osali étoile ebimaka na hiver te étoile ebimaka na été. Alors fête oyo babengaka le 25 décembre ezali fête ya basataniste ezali fête ya bana na nzambe te. Alors mwana na nzambe solo kokende na église moko te le 25 amoko kozala sataniste kozwa enveloppe moko te kopesa paster songolo amoko kozala mvute zala na famille noyo eza fête ya famille fête ya bana bimisa bana lambela bana sombela bango bilamba tambusa bango mema bango bakermese mema bango bakado ekozala malamu keyoke lolekisa ntango l'église église yango kutu mais la plupart de l'église eza yango basataniste. Alors nzambe na nga aleka na kopambola moko na moko tolobaki tokogene lisusu le 1er janvier le 2 le 3 le 1er janvier sikoyo ezala asek ntango baninga bazokila ntango baninga bazobina bazofete bonane yo lobi nzambe nga na kolia te biloko na nga oyo na kadi yango epa na yo natikali boye journal lelo nalia te bato oyo batunaka sekret na nga proverbe ndenge oza na succès boye ndenge oza boye parce ngai nzambe apesaki ngai révélation mokolo liboso nakota Angleterre lokola mosali na nzambe nasala 3 jours nalia te namela mai ya mboka oyo te nalia te nazalaki na jeune prière oyo na sere nanga Francine songo oyebisami nasala 3 jours naliaka te namelaka te nazozwa possession ya mboka en fait que l'esprit ya mboka oyo l'esprit nyonso to ya baloyi erenye sur nga te 3 jours à jeune sec Francine songo alali mobali ne Laura sali alali bakoyebisa bino nalia te namela te et yango moni lelo nazwa possession ya mboka oyo. Alors yo pe soko ngozwa possession ya vie na yo reste ya vie na yo ntango ozokota jeune prière eyali mpo ozwa caractère eyali mpo olata nzoto oyo eza ni mai ni makila eyali mpo okota na barévélation ya nzambe yango wana prière na ngai na kosala prière mpona bato oyo nyonso tu epermettre yo
omela ti olia fufu na yo parce que ça fait 3 jours ba oba général na biso baliaki te pe nzambe na nga azoloba les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus ozakolota bandoto mabe ozalaki mibali baza koboya yo ozalaki kobima solo ya mutu ya mabe na nzoto atotie parfum ozalaki kobota te ozalaki na mokanda te zala na kondima te mikolo ezoya na post office ozala message moko kitoko mikolo ezoya na telefone na yo okozwa bacoup de fil ya kitoko mikolo ezoya na banque na yo okozala surpris omona baniongo bariere bazofuta mais yo kobosana œuvre nzambe te kobosana mosali na nzambe te kobosana babola na baoprime na Kinshasa te baorphelin te. Angalia angalia baba njo yangu ninayala na dunia kuriokoko Bwana Yesu yekunzambi kuriokoko Bwana ya Mungu kuriokoko Bwana Yesu yende nzambe kuriokoko nzambe yo nzambe maramu kuriokoko alongolinga na bako kuriokoko alongolinga na boroko kuriokoko Bwana ya Mungu kuriokoko nazalaki refule ya zongisinga kuriokoko nazalaki eloko apesinga nyonso kuriokoko apesinga sagesse monene kuriokoko akomisinga proverbe 30 kurioko Bwana ya Mungu kuriokoko yaolobaki okusala na kombo na Yesu sala yango nzambe olobaki okusala na kombo na Yesu sala yango nabela nzambe nanga nabela nzambe na mawae nabela nzambe nanga kino akoyambelanga haleluya nabela yawe nabela nzambe na mawae nabela nzambe nanga kino akoyanolanga. Seigneur Jésus, merci de moyanoninga, merci de moyanoni mon frère, pour passer 3 jours durant ya kolia bambuma na komela tikaka na butu yo pesi biso makasi ya kolonga tozali kobima okende musala tozali kobima okende classe tozali kobima okende ba course yo batelaki biso kanisela ma sœur oyo aza na problème ya kobota kanisela ma sœur oyo aza na problème ya mobali oyo aza na problème ya ndako ya mokanda kanisela mon frère oyo aza na problème songolo oyo nga na yebi te ye ayebi pe sa solution fongola bikuke pambola bandeko na biso afin que monde de ténèbres ekoka kotoucher ata moko te tike ete makila na yo epurifie corps âme esprit ya moko na moko arespectaki makambo peut-être eza na moto mosusu ayebaki te mais akolanda video oyo adeside mpe asala jeune prière landa badate nyonso to ezali na nini na biso alors bokotaka na Facebook na biso to na Google na biso Didier Forme amalata kala bokuta masolo nyonso ba prière eza kuna nzambe na biso azala na bino nzambe na biso abatela bino nzambe na biso atombola bino parce que botosi parce que botamboli na koloka nzambe parce que botamboli na directive ya nzambe tikete loboko na nzambe za likolo na biso nzambe malamu totondi yo tokomisi yo komisama na yo nzambe na nguya mawa na yo likolo moko na moko makila na yo ezinga biso makila na yo ebatela biso makila na yo etombola biso makila na yo ezala likolo ma soeur mon frère makila na yo esalaki bafete oyo eleka malamu bana no batosa bakende le 25 na église moko te mais le 31 bakoki kokende glorifie na église oyo ezobanga nzambe mpe bazwa baaction de grâce kopesa na baoyo bakobanga nzambe soki oza oyo oyokaka mateyi epa na ngai oyokela yango osala nga action de grâce benga pesa epa na ngai soki oza na église okendaka kende kopesa kuna nzambe apambola kimia ezala na ndako na bino le sang de Jésus
le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci.